motivation nous on a mis surtout bana on kala manière on a passé to ko linga ba profiter service to biso mo photos lui a fouiller na biso mboma tolona ki ndenge zokola il faut to buka bato wana nyo soutenir to panzani ki bato ba otala ka ba site na bango so atangi komba janvier te ba vie ekota te so atangi ya Karine te ba vie ekota te so atangi ya GL te ba vie ekota te so atangi ya Leketu te ba vie ekota te ozomona moi on a vidéo moi on a Karine Mokonzi la baronne on a défendu Karine Atina Z Moyebi soudain Karine Mokonzi na dit que mon ici tout c'est l'équipe boya mbanga na sengo boya mbanga tant que moi là Émergence One TV a tout elenga bandeko. Pour ressentir ma voix me mini balai Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Et abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bo mwana ma solo ya papa Hervé. Bo banda yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Oui, voilà, fidèles internautes, vraiment merci Nabino parce que vous en avez pour l'Émergence One TV et je profite aussi pour représenter le meilleur Nangaï, na Congolais surtout et surtout na diaspora Mobimba. Vous êtes là pour nous suivre vraiment les agressions pour Nabiso et de savoir que vous êtes nombreux. Lelo, actualité ni actualité parce que l'équipe nationale est en forme, vrai ou faux. Raison pour laquelle tu quittes vraiment sur le terrain pour confirmer vraiment si réellement vraiment Zongi à solo. Sur ce plateau, je suis avec je suis avec Janvier Wata. Janvier Wata oyo aibani mokili mobimba aibani nakumba Janvier Wata na mikolo bazobenga ye Janvier Mokonzi, je sais pas parce que ngana yebi ye na Karine Mokonzi ko to kweli kaka susu te. Donc tout à l'heure là beaucoup yango et na ba actualité mususu peut les susu pour permettre bino oui ba sous déroulement na mouvement malamu. Et ndeko nanga Janvier, bonjour et merveilleux. Ouais, bonjour Janvier Wata tout ringa tende puisque tende ngai mwana ba maman mwana batu ya ba jour batiri et mwana poto ya solo mwana ya batu ya ser ngai Fatou ya ngokolo camarade Élysée Faka mwana ya ba maman ba voisin bokomba maman social mwana ya ba maman ngai Janvier Wata. Oui, Janvier Wata, mais comme Janvier Wata susu mokonzi lisusu nya surtout za ba kombo na za ba kombo na yo nga net mbinga nga Janvier Wata tout ringa tende so singa suna Janvier Mokonzi et puis ma bête za komba ya maman nanga. Oui, déjà retour il y a équipe nationale très en forme. Toi la patron Steve Maketa l'argent lui appelle papa. Abireo changé vraiment. Oui, l'actualité vraiment est sur Teresa qui retour l'équipe nationale. Après avoir Kopanzana wa kendaki na kona ye toyokaki soki mbongo mtekabula bino to ebité mais lelo équipe lelo ezongi motivation na bino ko donc c'est équipe nationale ezani babi famille sacrée hein. La famille sacrée na ndia mabete motivation numéro na biso to bana okala de manière na pasi to kolinga bato ba profiter service to biso mo photos lui a fouiller na biso mboma tolona ki ndenge zokola il faut to buka yango wana yango no meke ki biso to vana to continuer to monique to tika na ba fertilité to tika na biso ba to côté 2021 il faut bien mutu fa se retrouver mon meke ba Janvier ba zana ba Karine na ba Paris ba Cynthia Wadon ba tonto jive bana wana pe e biso to vani faut il y a pe fouiller wana ndenge za kaka yango zo mona ke Janvier Wata to to rien te puisque il y a tembe mwana ba maman na zongi ba maman oui mwana ba maman ndingo zolo ba wana zongi en bonne forme to na ba stratégie ebele yo mona ke lelo ba to komi ko se retrouver mingi
na kombo na biso équipe nationale bato créer ba site ebele na kombo na biso équipe nationale pour bazwa kabambongo biso moko bato to bandeli ko. Oui, ndenge bokendaki vous avez vite remarqué que non boza sous na gaz ti yango senga bozonga sous ko. Tozana so déjà na gaz kwa nini omona ke bato wana nya soutenir to panzani ki bato ba otala ba site na bango so atangi komba janvier te ba vie ekota te. So atangi ya Karine te ba vie ekota te. So atangi ya GL te ba vie ekota te. So atangi ya Leketu te ba vie ekota te. Ozomona yango mona mneke oui pour mona ke tozalaka toujours na gaz. Parce que tozana na gaz te bando lobela komo na biso pani. C'est pas lobela ba komo na biso c'est que ba mona mneke oui tozaka na makambo. Parce que biso ce que tomoni makambo yango tokomo kabola ngona bato belé ba demela ba te biso moto so makambo na biso. Oui, janvier oloba mabe Karine Mokonzi na ba chaîne belé à YouTube ba yebi yango. Là au fin Karine Mokonzi au fin qui en public. C'est que là vous réconcilier pas en public. En public déjà ton les kabou déjà ton avec na zongi pas mami nanga. Mami nanga limbisinga déjà ça que YouTube mo bezo talanga. Na lo bangwa. Ils ont déjà en public que na zongani et pas mutu o ya salanga ponaza. Naza image remarquée ya Karine Mokonzi. Naza mwana ya Karine Mokonzi. So ba tout ba yebanga. Pour na yeb ntamisa. Yeb tapisa nga makamba. Déjà na lo en public. Ils ont qui ni juste janvier ou baluki la maman a bini. Les ça lave en famille ou anaza maman nangai ou ici et soupana qui déjà que moi comprendre que oui ngana janvier problème c'est soutenir moi comme ça. Non c'est on va le moko. Vous allez bosser caméra émergence sur TV. Promettre que ba fan te ba ndeko ba tala ko OK acteur sala qui pour na Karine Mokonzi au banda mo le société. Papa. Bon atema. WhatsApp nanga ko songa na Karine comme satiri. Donc ça dit benage non maman zaka maman. Na biso comme satiri na perdre. Bato benga ba yibanga eka bona misu makasi. Nenga na perdre lo mo bona misu makasi. Nzamba za juste. Ka ba maman na solana bango ba poto ba maman balinganga ba mafi. Féliciter ba maman belé balinga linganga. Ba kumwa papa. Ba sala nzambe loko ba sile chima pata. Ba te belé mbala moko. Merci que vous allez promettre kaka ba congolais que makambo salaki malobo to lobaki mabe pona maman déjà dans le baki na zongeli mère nanga WhatsApp e komi saturé ndé naza na komi à l'aise ndé nazawa makam nanga pena na moni furwa mi lisusu est-ce que nako zongela su makambo wana ba réalité ke belo comme suka yoka mtofanda na suna kitia obiki ona na salaki re jamais jamais on a conseil ça va tenir jamais et si me soute to bombe le ba image et si me soute pardon on a la moni na téléphone nanga ya on a zomona yo zomona te on a zomona na numéro tu ezongi on a zomona yo zomona te pardon comprenez que nous sommes avec Janvier Wata Janvier Mokonzi donc abi vraiment que ba numéro tu ezongi depuis maman limbisi ba bénédiction tu ezongi banzela na surtout et bongi donc mon lili ezaki na vie à janvier mais le janvier a retrouvé lumière grâce à Karine Mokonzi donc faut se ngaka maman ba merci hein makasi merci maman nanga mami Karine Mokonzi là ba 23 fois mami Kari oui Janvier Wata qu'est-ce qui ne va pas avec ndeko na yo Moura ba injure de temps en temps et ba inculquer eux-mêmes na ba soupçon que non yo posaki parmi ba témoin ko ba monaka mukolo ndeko na biso Charlie Mobutu azali ko saigner yo au monaka ba tio parmi ba témoin puis à son âme Charlie Mobutu to betali solo il y a bien on est maintenant bana ba famille na bango mais ça pour faut tomber le mo boité sa propreté et puis si propreté et puis sa propreté ma passe ndé nazabo janvier David bonatika lo mona Charlie Mobutu na yebi Charlie Mobutu na yo kaka Charlie Mobutu ba boaka kaka biyo hérité pas mon chose mon hérité faut y bana déjà David bona yebi été na tikolo mona ndaka karité ngone saka bato bazoluka ko créer ba base na bango bazoluka ko créer ba makambo na bango ko ba kotsa ba vie na bango na ba YouTube mais base o ba ye place wana za Teresa glissant esimbi mpenza te bayebaki mbando na bango ezali babama Charlie bazali oyo amoni azali na épreuve bakoluka ye neti ngai nayebi makambo wana te biso na équipe nationale omoma motu te toyebi makambo wana te botika kokosela bato makambo oyo bayebi te eza propre te gel show atika aloba mabe te alobaki par rapport ya équipe nationale ke toza na bavoice na biso soit disant olanda dans le bon sens bino bongi bobalola loko équipe nationale bayebi kaka soto baloli bokozwa ba vie bokozwa makambo bele yombo créer eloko moko
na ndenge ya mabe te place wana likambo wana nayebi yango te soki bota kombo na nga bato bozotya kombo ya janvier bolongola mama mbasi bokoma mama social nayebi kokotela nga mama do na bersi nayebi kokotela nga na ndenge mura aza kotambola na kombo ya janvier yango nazokebisa ye nga na apide te nga na mobali nga na noko nga na botaka parci par là ati kotambusa kombo na nga na ndenge ya mabe atambusa kombo na nga na ndenge ya mabe te soki atambusa kombo na nga na ndenge ya mabe tokende ntina suka nga banga butu te likolo ekweya na se te nga bangaka leta na respecta bato obangaka leta orespectaka bato soki na ndenge ya resi na respecte mais kobangaka tobangaka leta te na nzambe c'est tout. Oui, par rapport, il y a des rumeurs qui ont circulé, moi, tout, je sais pas, famille, il y a Moué, la content. Et surtout, il y a pas si mine, que combo à janvier, croyant que janvier, il y a cette équipe nationale. Vous avez un Simaliwa et un Dekouana Tikabiso. Et on est à l'okuta, bateau, bateau, salabongo, au bateau, babongo, batikabiso, vanda calme ici, s'il te plaît. Il y a un problème. Tu as un problème, tu as un petit peu de mobile. Moi, petit, moi, j'ai un petit âge. Il va vivre ça dans la salle. ngana pidi ngana mobali ngasala makambo nga ya ndenge na ngande mibali na kubuta ana sungeni na boti parci par là pona mobali na posa basi yaza na posa mibali siko ngana liaison les ati mais moi azolo bagaza na vitesse ke bino na vitesse je ko le kabino na internet c'est moi vitesse lo kandeni em su vitesse na ndenge ki pidi em su bosa ke bala la raina sima em so ba vitesse ndenge mabe wana on ba vitesse bien. Ah, avec bino bozaka jaloux po ya tombo mai makambo simba ko tombo manani na sima ni mura ebinde ba futela ndao. Ah, bon avant n'a pas bango te. Ah, mura ebinde ba futela ndao ba pesa garantie. Mura ko pesa $1000. Parce que il pas se défendre ndenge na bi que no ezaka bino ndenge. Mura ebinde ba futela ndao. Nga futela ba palin ba $250 na bandal de chambre. Tout le monde s'en va bakali ba chambre. Cuisine, il y a des gars au PSP garantie. Il y a un moment où il y a des non, il y a eu avance, comme il véhiculé, il y a avant il y a des voiture, il y a une voiture qui est tentée. Ah, na Kinshasa, sous un $1300 au Souma. Les organisations qui ont 50 à Bombi, à Ochem, sous un Moulangi, qui ont 1300 voitures, il y a des voitures qui ont voiture, mais il y a des place à bien. Quand on a voiture, on va te dire que l'unité. Ils ont une organisation. On a appelé la 500 600 on a somme et sous voiture non somme. Voiture ils a charge sur le gouvernement moi. Voiture on te sous quoi? Tout n'est sur ça. Donc bino bo jalousa bino yete. Voiture on te sous quoi? Voiture tellement 3 mois 4 mois 5 mois. Pas même une année sans somme voiture. Ah ya ngata mon voiture. Na benga mutabe tena sur la voiture, tu connais bien voiture. Oui, comprenez que nous sommes avec Janvier Wata et c'est avec lui que nous sommes un peu recadrer les sous l'actualité parce que ma Kambozo le moi ma B na combo ya Janvier surtout na combo l'équipe nationale. C'est comme si réconciliation c'est pas si batute hein. Ma casse ba c'est pas ma casse surtout les commentaires et ma désate. Nyosuka ah félicitations la famille est sacrée et ma casse. Parce que bon contexte ne bozongi pena ce qu'on dit wana. Bon objectif ni meza nini. Bozongi ka bozonga ba mona bino ke bozonga to bozonga bien que note to pesa makambo na nzelo to kena ngoboye. Que to pesa ba surprise za bazana calme coach le ketu. Arobenga biso to ebinde to sama monsieur. Ah bozongi la ko kena ba tulikolo kande ba no kena ba wana to bo changer système de jeu. Les équipes nationales to kena ba ngande to ando kena bango. Bato ba na succès. La presse aux otambola partout. 041 plaisir quand on a super maman et à notre grande surprise au cas moi peut même pas tindelo pe bio là ndakuna poka et ça la maman moi na moi format aïe aïe le ben produit à Karine Mokonzi on a produit à Karine Mokonzi rôle nous on joué pena bakasi na équipe nationale et de base ngam to fini na Karine on a 10h na 1 minute au monde a gagné na lobby non Tata a fini Karine Mokonzi na juste il y a 1 minute mais ce après séparation il y a Karine Mokonzi ba lekyo ba yaki na sima ba sala pe musala pe bien ko yo ba sali bien te ba ba noti que c'est pas fini Karine le bon après 3 jours ba zonité les agi na minute muke mais que là ba polémique ebelo ba ngo bon et créer ka pour na star mais pour na Karine Mokonzi ndimo ba risque na ndimi nyonso na ndima pe na kondima vous avez prêt ba ezonga lisusu ba bizeli wana Nandimi na ngai. Ndimi na pona Karine Mokonzi mami ndimi.
Oui, comprenez que nous sommes avec notre invité de cet après-midi. C'est Janvier Wata. C'est Janvier encore, le sous-soir Bengue Mikolo, Janvier Mokonzi, parce que Yenne Pena, Mami Ayambi. Et pour les fans, au bazo talon minute vraiment, au balinga Karine Mokonzi, au Koyebi Sabangoni en ce moment. Bon, on a eu Sabanga, ma vie famille sacrée. Pour essayer les questions, les cas. Moi, on a bien eu, moi, on a Karine Mokonzi, là, baron, on a défendu Karine, Atina Zet Moyebi, Soudain Karine Mokonzi, on a dit que mon ici, pour essayer l'équipe. Boy Ambanga, Nessengo, Boy Ambanga, et tant que moi, voyez-moi déjà maman. La femme pour dire. Moi, on a appelé Karine, on a dit que moi, on a Makango, le rabat, nous sommes avec le rabat, Makango. Ils ont mon mobile, il y a beaucoup de temps, Karine, qui n'est qu'à façon. Nazalaka boteyi mtabisanga ba makambo. Mais ba obaya ki na oba chance ba ba na makambo atalika ah mona makambo pa linganga. Sika na pesi makambo. Mais na taibo faut nazongila ka maman. Yo nazaka na maman. C'est vraiment gentil et surtout ma propos tenir pour la maman na Karine Mokonzi vraiment sikazali, j'espère vraiment que ça ya ko sepela. Merci maman, j'avais te comme na biso na suka émission na biso juste ba remerciement pour na bande ko ba ko tala yo. Ya oli moshine ko damboka na peso mbote, je dois foncer quand super play Europe, les Italie popo na peso mbote. Na Bosani TV na Bene Bobanza, na Bosani TV Junior Mopassa Mot de Passe, na Bosani TV Isaac Parker, Aurélie Kabessa, na kati ya Paris wana na peso mbote, na Bosani TV Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée, batu tout au bolinga ngai, Janvier Wata na bino Ritz Bongo, Patricia Bongo, na pesi bino bamboto. Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée, Maman Zwaka. Janvier Wata na maman Brazil beaucoup maman sociale. Kuma papa mon compte. Moté ma mère fait ma solution. Batutu bolinganga, mbote na bino. Merci, bisous bye. Oui, un grand merci à Dadi Akouza depuis la France et je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi Francine Ndombe et Kandi Chama, la nièce de l'évêque Pascal Mukuna. Merci Vena pour le soutien à Bino. Et je ne peux jamais passer une émission sans pour autant parler de l'Aïsibel Kondima, de Maman Alicia Kimboko, Wana Vumeza et Aïsibel Nabiso. Tous vraiment derrière Yango et tous les Congolais, vraiment, nous vous prions vraiment à ce que tu soutenir œuvre et surtout tu soutenir l'initiative de Maman Alicia Kimboko. Et très rapidement, je vais juste faire un bref résumé concernant la vision de l'Aïsibel. Et permettez-moi, le but de Kondima est de venir en aide aux personnes les plus démunies, vulnérables et dépendantes en Afrique et qui n'ont pas d'accès à des aides de première nécessité pour leur survie. Très motivé de lancer un nouvel élan et d'inauguration, ainsi une ère d'espoir porteuse de stabilité et de bien-être pour les familles vivant sous le seuil de la pauvreté, nous comptons articuler nos actions autour de plusieurs axes. Elles s'étendront aux centres médicalisés pour handicapés, aux hôpitaux, orphelinats et autres structures d'appui dans la lutte contre la pauvreté. Ayant pour capital nos seuls modestes fonds propres, nous avons besoin chez Kondima de plusieurs partenariats multiformes afin de renforcer nos capacités en vue d'une efficacité plus accrue dans nos actions humanitaires. Toutes les enseignes sont le bienvenu dans cette entreprise périlleuse mais plutôt salvatrice. Signé Alicia Kimboko, représentante des Kondima. Voici juste un bref résumé concernant la vision de Aïsibel Kondima. Et juste un petit commentaire, je dirais ceci. Congolais et Congolaises, venons tous soutenir Maman Alicia Kimboko et Aïsibel Kondima. La maman a de très bonnes initiatives pour des personnes vivant en handicap, pour des gens qui ne sont pas instruits et surtout pour la jeunesse congolaise. Vous savez, il y a plein de problèmes dans la société congolaise qu'il faut tomber un peu pour décanter. Et ce n'est pas seulement Maman Alicia Kimboko. Oui, bien qu'elle puisse avoir la vision, soit l'initiative, mais il serait très important vraiment que toi accompagnes Vision Oyo. Toi accompagnes œuvre Oyo parce que derrière la vision et derrière cette initiative, nous aurons un avenir à assurer pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous prions aux autorités de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, et surtout à toutes les personnes de bonne foi, venez ensemble, mettons la main dans la pâte pour que la jeunesse de la République démocratique du Congo est de l'avant. Yom tozaka na souci que notre na rappel na pour sa jeunesse est avancée, na rappel na besoin lobinamo na batupé ba vivre bien, na rappel na besoin ba enfants de la rue au Pébazoa et sika ya kotanga centre d'information pour na bango yaka ensemble avec Maman Alicia Kimboko. Nous allons
vraiment mettre les idées ensemble pour que la jeunesse congolaise ait de l'avant. Donc venez nombreux parce que base ou soit bureau na biso ezali na Matonge et tout à l'heure là na kopé Sabino numéro de contact pour contacter l'association Kondima de Mama Alicia Kimboko. Donc tout ça vraiment on a besoin na bino, tout ça vraiment on a besoin na bino boya ebele. Et pour tout contact vous pouvez nous appeler au numéro 089 826 23 91. Je rappelle encore 089 826 23 91. Et puis beaucoup benga biso lisusu na 099 806 98 89. 099 806 98 89. Wana ezali numéro ya ba chargé de projet na biso, ezali ba numéro ya bato bazali na bureau, et une fois que vous les rappelez et beaucoup vous avez un téléphone et vous allez vous organiser pour qu'il y ait un rendez-vous au Koutana bureau pe au Koutana ba responsable il y a ASBL Kondima ou Bazali Awa la République démocratique du Congo. Donc un grand merci et surtout n'abonnez tout Emergence One TV. Continuez toujours de vous abonner sur Emergence One TV et nous serons toujours là pour vous servir. Ma solo nous surtout Zali concernant la politique, la musique, l'actualité et divertissement, tout ça toujours. Et moi, M. Sapis, donc continue toujours au Célèbre Moussala. Un grand merci. À l'océan de la presse, René Abiri, le Macron, toujours ensemble avec son frère et surtout Alex Ngandou, na Beni Balikambi, vraiment oiseau assuré côté image. Donc on est vraiment ensemble. Maître Fabrice Loboro, toujours dans Alina Naebi, vraiment. J'essaie de continuer toujours de vous abonner et sur Emergence One TV, Mastatou, la CPL vraiment, pour continuer toujours à soutenir Emergence One TV et surtout M. Sapis. On se retrouve très prochainement. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banque, vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.